doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali na sujet c'est moko. Sujet oyo et pesinga pasi na motema et puis vraiment na comprendre été. L'élo tozali ko répondre Jean-Claude Vwemba. Donc au penza na ko loba aza vie na nga ya montiki so na bi vie penza vie na nga penza ya parler mais discours à beti mabe donc okuki loba masolo mususu te a beti mabe donc boyebaki batu tout balandaki donc azalaki le premier ya kosala déclaration moko suite ya arrestation. Il y a gouverneur, ex-gouverneur, il y a Bakongo, Atou Matubwana. Donc, Kangaki, na façon moko, na kanisipe, Jean-Claude Vwemba, qui est mon côté, na kosepela na yangote. Bato belé, ba sepela ki na façon, ba kangela qui était parce que, bouye baké, tozali na démocratie. Démocratie au Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton a tié ango ezali démocratie. Donc okoki kokanga n'importe comment te, okoki koya ko brutaliser mutute ata soki ezali ndenge nini faut kolanda. Masolo ya état de droit ya masolo ndenge tomonaka awa ya liberté. Donc soki bokanga mutu bokanga ye na manière moko bokonvoke soki ndenge nini mais brutalité ezalaka te ou bien kosamwisa mutu ezalaka te wana ezalaki masolo ya kala. Mais avant na bandana nous pour faire raisonner Jean-Claude Vwemba nalingi kolobela batu nyonso tout bayeba et puis ye moko pe Jean-Claude Vwemba ayeba ke soki balobi ke ozali na présomption d'innocence, il a dit cité que ozali innocent. Tout se comprendre bien. Donc ozali parce que nanou bakati masolote, basali banketite, ba jugeote, donc yango wana présomption d'innocence ezali. Mais présomption d'innocence il a dit cité que ozali innocent. Car il y a atou matubwana boyebike ceux qui landi ndenge masolongo ezalaki ndenge pe IGF kenda na baton donc atou matubwa naza innocenté mais tant on a le basambisi était ba réunir ba élément surtout to lo bakra ki azali na présomption d'innocence mais il a dit cité kaza innocent bozo se rappeler que même personne wana akima kimboka abimi na mboka akimi akomi soki na Canada bandekone bazali ko filmer donc azali ko seka bazali ki neti ko narguer justice ya mboka na biso donc il faut to tchango na mutu na biso donc boye baké présomption d'innocence il a dit cité que ozali innocent donc tant kinanu basambisioté donc il faut batia okaka présomption d'innocence parce que il faut bakata ba masolo donc mais il a dit cité que ozali innocent na kaya atou matubwana donc so peut être talikuta va bakata za innocenté azali innocenté donc to zongeli sikoyo maloba ya Jean-Claude Vwemba avant déjà to développer to tchela bino bolanda oyo alobaki tant kaka bakangi gouverneur oyo ya Bakongo ya kala boyoka déclaration Jean-Claude Vwemba salaki. C'est avec déception, c'est avec honte, c'est avec tristesse, c'est avec une colère noire de suivre à travers les réseaux sociaux l'arrestation du gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, être acheminé, que ce soit
à la direction générale de la police, que ce soit au parquet, près de la cour de cassation, à pied, comme un vulgaire chien dans la rue. À ce jour, il est présumé innocent, puisqu'il n'y a aucun jugement qui a été fait contre lui. Comment voulez-vous que nous puissions accepter ce genre de choses? On ne peut pas humilier le peuple congolais. On ne peut pas humilier le peuple Congo jusqu'à ce point. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'image, que nos arrière-grands-parents nous le rencontrent, c'est quand on a cheminé Simon Kimbangu à la prison de Mbanzangungu, 10 villes de l'époque. Quel que soit l'erreur, nous avons vu dans ce pays les gens dilipender plus de 500 à 800 millions de dollars. Ils n'ont jamais été traités de la sorte. Comment voulez-vous que nous puissions l'accepter? Je lance un appel au président de la République. Vraiment, notre pays manque de véhicules pour acheminer quelqu'un que la justice doit attendre. L'amener à pied, comme un vulgaire bandit. Tous ces fonctionnaires de la police qui ont fait ces sales besognes doivent être nécessairement entendus et irradiés de la police. Et nous savons quand même d'où viennent toutes ces histoires. S'ils veulent la déstabilisation de la province du Congo central, c'est la bonne manière qu'ils viennent de faire. Ça servira à quoi que le président de la République puisse inciter les investisseurs dès lors qu'un de ses représentants est conduit de la sorte, en tant que présumé innocent. Je lance un appel au Né-Congo de se soulever, au peuple congolais de se soulever contre cette humiliation d'un des nôtres dans notre pays. Et je vous dis, ça ne se passera pas ainsi. Même sous le régime de M. Kabila, nous n'avons jamais vécu ça. Bino mo boito landa donc yango na préféré que na tiela bino yango na nous donc bato musu balanda ki te mais je pense que bato ebele balanda ki bo landi makambo alobi Jean-Claude Mvwemba bato nyoso tout bazalaki d'accord te parce que to comme na démocratie façon bakangela ki gouverneur ex-gouverneur ya ba Congo et ça là qui bien te et ça là qui propreté. Papa Kende.
mais boye baké donc bato wana baza bato abomate donc ex gouverneur aza fa quoi donc total apenta toloba ndenge toloba tana bakatité aza fa quoi donc mutu fa quoi bayokela ke mawate fa quoi bayokela ka mawate mais Jean-Claude Mvwemba osali déclaration wana osepelaki te et puis oza yo mokote oyo asepeli na arrestation wana te mais au lieu osuka kaka na ndenge wana yo oye kosenga lisusu na bandeko na biso ya Bakongo que il faut bakita na balabala donc osengi soulèvement populaire donc osengi na bandeko na yo na bandeko na biso o baza ba congolais à part que bazali bato ba Congo mais baza ba congolais osengi soulèvement populaire que na marque okomi koloba na ba marque que ya ba tribu o biso toza ba ne Congo donc il faut totalement mais non mais c'est pas ça c'est pas ça donc soulèvement populaire yozo senga parce que ba kangi muyibi ata ba kangi na ba manière moko ya bien parce que moneki akende kuna ba libéraki ouais mon conzi déjà de retour balobaki ya trop Bah, libérez, nous, on a plus, ouais nous sommes à la maison voilà ba libéré ba convoqué lelo lundi na ndenge ya bien parce que soka zalaki ba kanki pamba il fallait batika ye libéra okoki jamais kosenga soulèvement populaire et puis osuki ka wana te ozali kosala comparaison ya Fachi Béton na Kanambe mais il faut jamais comparer l'incomparable na lingi la lakisa okaka otala yo moko ozalaki témoin ya makambo Kanambe sala na justice mboka na biso na kanso zo mona déjà première photo to chelio ozali na sima ya Frank Diongo tala Frank Diongo elamba lati makila mais ozali na sima na ye wana ezaki le ya Kanambe pourquoi le bagi te ke Kanambe oyo ezali vraiment justice ezali bien te omoni te ke Frank Diongo azana makila mais ba tiki ete bazali ko memaya ye na chaise roulante ba memiye akende ko samba atu matubwana tomona kikaka batomboli ye ya kotombola place azokaki ezali te batombole kana ba marque ba fa quoi mais place azokaki ezalaki te tozola kiso photo mususu totala papa na biso Etienne Tshisekedi botala ndenge donc ba BCRS na Sireta Mobutu de bando memaye ba memiye ne na ba marque matubwana kutu likolo na ba makila Lumumba ozomona Lumumba tala ndenge bazwaki ye tala ndenge basalaki ye et puis akendeki kosuka na kufa matubwanga atu matubwana bazuye na ba marque kendenge ba bandoko luke banda kala donc akendeki na poto akimi azongi fakwa avanda na yekaka bobakanga ete et puis ozali komona Jekoko na kanisi sika Jekoko azali vraiment contenté na bato mususu tala Jekoko donc ndenge azo sanza makila tala Jekoko azali malade bakipe santé te mais tala chambre na ye hôpital ndenge donc ba avocat batondi bazo sambisa moto azali na état moko kutu ya kosambisa te yo oya ko comparer donc justice oyo ya Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala na justice à Kanambe yo soki au lobby ndengwana yo moko pozali preuve ozape preuve que ya état de droit est-ce que na l'air à Kanambe okoki ko oser ko loba ndengwana otinda bat bakita na balaba okoki ko loba ngote parce que na pesi yo exemple belé awa ya Kanambe otomoni vraiment que boye na boye donc osalaki olobaki eloko te nga nazo comprendre yo vient nga na kobengo vient nga parce que ozapi vient nga nazo comprendre Jean-Claude Mvwemba au salaki vidéo wana na émotion mais yebaka ke homme politique mutu asalaka politique jamais asalaka makambo na émotion tous les exemples ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi soki azalaki mutu ya émotion kaka azwaka ba décision par émotion yo homme politique donc ozwa masolo par émotion donc bakoti ke lo oza na code ya bombe nucléaire à l'émotion ko fini bouton un peu comme au reggaeton na salekabo donc Jean-Claude Mvwemba ozwaki décision par émotion et si koza wana na yebi kozo reggaeton bazwaka décision par émotion tozali homme politique okoko yaka ateketa donc tant au monde ka vidéo mbala moko kana lo yengo ye te na sepel na ngotali ozumi jamais homme politique avant d'analyser atali okoki kosala tra
lettre moko officielle lobi en tant que yo ndenge ozali wana okomi olobi ozali d'accord te kokanisa te ke yo moko kaka mutu ozalaki d'accord te na masolo wana yo kaka te bato ebele bazalaki d'accord te mais koyeki koréagir bo te ti osala comparaison ya justice ya Kanambe ti otinda Congolais bato ya ba Congo bakita na soulèvement populaire ezalaka te nalingi kolakisa déjà bino bomona suite ya malobano olobaki tala ndenge déjà na bazayi babandi kokanga nzela do babandi kotumba moto bino moko botana na bilili Alain Luteti oyo bosali tosepeli na binti bomoninga na nkundi ya mbote so bare biso boya bare biso sikoyo awa nzela eza kokangama mbanza ngungu personne passera vous le bere atuma tubwana tofongoli nzela boyoki message na ngai bino moko bauti olanda donc ezali maloba ntango olobi yango na émotion moto donc vitesse ok homme politique jamais okoki kozwa ba décision ou bien oloba na miso batu na émotion parce que okosala makambo na kanda bavure policière ezalaka partout même na bamboka ya France na bamboka développé au démocratie banda kala bavure policière ezalaka kaka mais soki bavure policière esalami tokotala réaction ya gouvernement bomoni gouvernement na biso na makambo to eleki donc bomoni à part oyo kutu atu matubwana oyo bakangi kaka okanga après babimisi tozasu na dossier mususu ya ndeko na biso moko bamemi ye baye kokanga ye ti batie na kasho akufi na minute oyo ndeko na biso akufi bomo réaction mbala moko ya gouvernement etelemi makambo oyo ya tu matubwana ya Joana mususu donc balandeli yango bino moko bolanda azali kotiela bino bolanda porte-parole ya gouvernement donc ministre ya communication donc batelemeli makambo wana batiki yango te po bomona ke donc gouvernement l'état na biso esepelaki na makambo wana te ya arrestation o ndenge basambwisi atu matubwana bakoki kokanga ye ndenge wana te babima na ye donc bamema ye ondire soki ndenge nini bakoki kosala te na masolo oyo ya ndeko na biso oyo bakangi ye akufi na kati ya kasho donc lelo kutu mbala moko ezalaki en direct bazosambisa basoda wana lelo en direct télévisé radio télévisé. Justice pour Olivier Mpunga. Le procès en flagrance a démarré aujourd'hui, retransmis en direct sur nos antennes. Olivier, c'est le jeune homme d'une trentaine d'années retrouvé mort dans les locaux des services de renseignement ici à Kinshasa. Les présumés auteurs de ce meurtre répondent de leurs actes devant la justice. Vous avez suivi la retransmission en direct justement sur la radio-télévision nationale congolaise. Certains affirment qu'il y aurait eu de l'argent remis aux agents pour torturer la victime. Le procès reprend son cours demain mardi. Peuple, donc, c'est pas et puis donc gouvernement et téléméli en donc bazali d'accord on a été bino bobo ka porte-parole ya gouvernement oyo alobi concernant la bavure policière wana na masolone surtout et uti koleka week-end. Restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Punga n'est pas décédé parce que les policiers ont tiré sur lui. Monsieur Punga est décédé dans des conditions qui ont suivi son arrestation brutale. Nous avons tous suivi les images qui nous ont fort choqués. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a donc demandé de faire des communications pour être en mesure de rassurer l'opinion que ces actes ne resteront pas impunis. Et c'est l'occasion d'abord de présenter toutes les condoléances du gouvernement à la famille touchée. Nous avons tous vu les images de la maman éploré, son fils unique. C'est beaucoup de peine, beaucoup de chagrin et les gouvernements compatissent. Mais c'est aussi pour dire que la justice devra sévir très rapidement. Les auteurs de ces actes ont
été appréhendés. Et dès demain, d'après les informations qui nous ont été transmises par la ministre d'État, ministre de la Justice, il y aura un procès en flagrance qui se fera pour que cela serve d'exemple, que ceux qui en uniforme l'oublient, ils doivent toujours avoir à l'esprit que le respect de droits humains est l'une des conditions primordiales dans l'engagement quand il s'agit d'intervenir. Même si la personne était intéressée, quel que soit son statut voleur ou je ne sais pas comment, mais le droit à la vie, le respect, la dignité doit être toujours de mise et des strictes applications. Alors là, vous parlez de Olivier Punga, mais il n'y a pas eu que Olivier Punga. Cette semaine, il y a également eu M. Jean-Marie Louzingou, qui a été caméraman chez Antenne, qui a été également fauché par la police congolaise. Je crois qu'il faut dissocier les deux événements qui sont tous malheureux. Pour le cas de Olivier Punga, ça s'est passé dans des circonstances que nous avons tous suivies. Les enquêtes, évidemment, viendront corroborer ce qui a été dit, parce qu'il y a déjà, j'en ai discuté longuement avec le commissaire divisionnaire de la police, le général Amouli, avec qui nous avons évidemment convenu de faire un certain nombre de choses, parce qu'il faut rappeler que la police est un corps le plus proche de la population qui est censé assurer la sécurité de biens et des personnes, et surtout de veiller à la préservation en toutes circonstances de vies humaines. Pour ce qui concerne le caméraman de Antenne A, je crois qu'il y a eu une enquête aussi qui a été diligentée, parce qu'il a été pris, d'après les premières informations, une balle perdue, parce que la police intervenait pour, je crois, disperser des Koulouna qui opèrent entre la commune de Bumbu et des Selembao. Je crois que que ce soit pour le cas d'Olivier, que ce soit pour le cas du caméraman, il y a un besoin de nous assurer que la justice fasse son travail et que tous ceux qui se complaisent à s'écarter des règles d'engagement subissent la rigueur de la loi. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la population a raison de s'inquiéter, parce que cette police qui devait le protéger, cette police ne protège pas la population? Non, je crois qu'il y a je crois qu'il y a toujours des cas forts, malheureusement, parce que la police fait partie de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Et quand les forces de l'ordre interviennent, très souvent, quand il y a la force, il peut y avoir de casse. Ce sont des innocents qui ont perdu leur vie face aux forces de l'ordre. Ici, il faut éviter une généralisation sur tout un corps, parce qu'il faut saluer la bravoure de notre police qui travaille dans des conditions qui sont difficiles. Et c'est même pour ça que la police elle-même a communiqué aujourd'hui de manière claire et sans embâche pour se distancer de tous ceux qui ont été à la base de cette situation que nous déplorons. Et je crois que de ce point de vue, la détermination du gouvernement est très claire. Justice doit être faite pour tous ceux qui subissent les écarts des hommes en uniforme, mais il faut aussi éviter cette forme de généralisation pour jeter l'anathème sur toutes nos forces de police qui abattent un travail très appréciable. Alors, Monsieur le ministre, ce soir, toute la population a été choquée d'apprendre que cette même police a tiré sur le ministre d'État, le ministre des ITPR. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je crois que le ministre d'État effectué une tournée, parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement, vous avez suivi le président de la République devant les deux chambres du Parlement. Et donc, le gouvernement, nous sommes déterminés à apporter des résultats à impact visible pour nos populations. Et donc, le ministre des ITPR a profité de la journée du dimanche pour faire un travail de diligence sur terrain, de contrôle, de supervision du projet Tchilégelou. Et c'est lorsqu'il est arrivé au niveau de Mbu d'hiver Kinsuka qui a eu ces incidents. Évidemment, ils ont approché la concession et visiblement pris de panique. Le commissaire de la police qui a été affecté sur le site pour en assurer la sécurité a fait des tirs sans sommation, et des tirs, on dit des grenades, mais des grenades d'un type spécial, mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie débandade et la sécurité du membre du gouvernement qui était sur place, pas seulement, des élus du peuple et de toute la population qui suivait cette activité avec engouement a été mise en danger. Au moment où je vous parle, il a été appréhendé par la police et lui aussi subira la justice de la loi parce qu'il est hors de question pour une quelconque raison que ce soit qu'on trouble l'ordre public. Qu'en est-il du bilan? Le ministre a été touché, ses collaborateurs? Non, le ministre n'a pas été touché. Il y a eu
dans ces vents de débandade, il y a eu des blessés. Il y a un collègue, disons un député national qui a été blessé légèrement, mais globalement il n'y a pas eu mort d'homme, et que les enquêtes vont se poursuivre pour maintenant donner plus d'éclairage sur les circonstances de ce qui s'est passé. Mais l'essentiel ce soir, c'est de dire que tous les compatriotes qui accompagnaient le ministre d'État, ministre des Infrastructures, ainsi que lui-même, sont en parfaite forme, que le responsable de l'acte de ce soir a été appréhendé et qui sera jugé. Alors, on va terminer, mais on ne va pas terminer sans parler de l'arrestation de l'ancien, je ne sais pas s'il faudrait dire l'ancien ou le gouverneur réhabilité du Congo central, Atou Matubwana. Cette arrestation également qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, c'est encore une fois les agents de l'ordre. Cette fois-là, il s'agit des agents de la police judiciaire de parquet. Et vous savez, M. Jesse Kabasele, ceci doit être très clair. Le respect des droits humains est non négociable, pour qui qu'il soit. Et donc, les images qui ont été montrées hier nous ont choqués. Et pas seulement choqués, mais les responsables qui ont été impliqués, eux aussi, ont déjà été appréhendés. Ils doivent en répondre. Mais je voudrais apporter la précision suivante, sans entrer dans les fonds du dossier. Le gouverneur Atou Matubwana est présumé innocent, mais être présumé innocent ne veut pas forcément dire qu'on est innocent, parce que le dossier judiciaire est totalement à dissocier avec les écarts qui ont été vus hier, l'humiliation qu'il a vécue pour nous au niveau du gouvernement, que ce soit un ancien gouverneur, que ce soit un Congolais lambda, il est hors de question. Et aucune circonstance ne peut justifier de tels actes. Cela doit être bien clair. Les derniers points sur ces sujets, parce que nous avons suivi des notabilités, notamment de sa province d'origine, le Congo central, faire des appels qui nous ont paru dangereuses. Parce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, nous venons tous de quelque part, et qu'à chaque fois que si l'un d'entre nous a des soucis avec la justice ou doit donner des éléments pour éclairer la lanterne de la justice, cela ne devrait pas nous donner de prétexte pour faire des formes d'appel à la révolte ou au soulèvement. Ça, c'est une attitude que nous condamnons fortement, parce que nous tous, nous sommes solidaires d'Atou Matubwana, parce que ces droits ont été bafoués dans la manière dont les choses ont été faites, d'une part, mais que si la justice, pour de besoins d'enquête, a besoin de l'écouter, il faut que cela se fasse, ça que cela ne serve de ferment à une quelconque forme de discours avec des velléités, des replis tribalistes ou séparatistes. Le Congo n'en a pas besoin. Dans le changement de narratif que nous prenons, tout le monde doit faire conscience aux institutions. Une question, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la population risque d'avoir peur face à la police, alors que c'est cette police qui a pour mission de protéger la population et leurs biens aujourd'hui? C'est le sens de cette communication. Je crois qu'avec la police communiquera davantage. Ici, nous tenons à rassurer tous les Congolais, partout où ils nous trouvent, qui doivent continuer à faire confiance à la police. Et que malheureusement, cette semaine, nous avons eu une séquence des incidents. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ici, elles sont arrivées et elles seront sévèrement sanctionnées. Ceci donnera un message à tous les autres policiers que dorénavant, lorsqu'il s'agit de s'engager, il faut toujours qu'ils se rappellent les règles d'engagement pour être sûr que le droit humain est préservé. Voleur, pas voleur, autorité ou pas autorité, tout être humain mérite respect et considération. Je vais terminer en disant que toutes ces choses, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent y compris pour nous donner aussi à nous tous des leçons. Et je pense que de cette expérience, notre police devra en tirer pour que dès demain, les agissements soient différents, pour que dès demain, elle recrée la confiance avec la population. C'est cela le plus important. Bouti Kolanda, donc pour monake l'État est sepeli na makambo et les kakite. Ce qui est alaki les kakindengwana, l'État est lobé le côté, gouvernement est lobé le côté. Bon ah tala makambo dengezali. Jean-Claude Mvemba yo moko monique l'État est télémeli makambo amour.
l'État etelemeli makambo yango po bomona kokanisa te kozalaki yo moko mutu oyokaki bien te na makambo wana bato nyonso surtout bazalaki choqué mais maloba na yo nde soki olobaki ozalaki choqué comme tout le monde engaki koleka mais à part ndenge ozalaki choqué okotisi lisusu comparaison ya justice ya Kanambe na justice à Félix Antoine Tshisekedi. Or il y a pas photo justice à Kanambe, ça n'a rien à voir na tozomona ya Félix Antoine Tshisekedi yo soko ozalaki ndenge wana na l'air ya Kanambe yo okolbima olobi makambo olobi mbele yo lelo za na ndako na yo mbele ozalité la preuve yo moko oza na liberté ya koloba ozotinda kutu bato bakita obi kezali grave yo ozotinda bato okotinda bato soulèvement populaire na likambo moko ya ndenge mosusu omona peuple tomboki ale masolo epesi ndenge mosusu. Donc ngai nazali kosenga na yo Jean-Claude Vwemba donc nayebi ke 10 minutes osiko ozoregete makambo lobaki il faut kosenga pardon na peuple congolais olobaki ezalaki na cadre émotion donc excusez yo mais bakotelaka mwifi te na lobaka ntana kikongo bakotelaka mwifi te bakotelaka fakwa te atu matubwana aza fakwa kende kotuna moto a remplacé na ntango masolo elekaki oyo batiaki gouverneur asika na bazai tuna soki bato ya matadi ya baba Congo kuna basepelaki na ye aza fakwa azali fakwa akimaki po ani donc moto akimi na ye azongi na ye donc batouche ete donc ekomi sikoyo donc bafaire on to comprendre ekomi donc tribu na tribu ekomi okotela bato na bango donc atu matubwana moto aba Congo bakangi ye yo koteli ye pa tomonaki ministre ya enseignement primaire et secondaire awa bakangaki ye donc tomonaki moke abimaki akoteli ye donc camere donc bakangaki ye donc bashwayeli bakoteli ye donc ekomi sikoni ekomi donc tribu na tribu ekomi ko défendre bafakwa na bango donc to me bango ndenge wana tribu na tribu bakomi ko défendre bafakwa na bango yo zali mokonzi nene Jean-Claude Vwemba okoki jamais ko réagir na bémotion donc tomoni atu matubwana bakangi ye donc bakena ye kuna bazongisi ye balobi ke ezali ndenge boko okangela te puis bato wana bazali kolandela bango na ndeko na biso mosusu ya congolais oyo akufi bakangaki ye batorture ye oyo akufi donc jugement ezali koleka mbala moko en direct soki gouverneur ya biso evandaki nye wana nde makambo mosusu mais bomoni ke baréagir mbala moko mais tozali kotala bato mosusu bazali kokufa kaka boye bato mosusu bazosala baaccident ya motuka basali batono omona akufi te makambo mpe ya nzambe donc ere moko ezala mystique bato lokola mosusu basala batono wana efale bakufa kaka badaye kaka mbala moko me abiki to comprendre que te tina nini abiki donc ezali pasi na motema efale kaka donc nzambe obareye kaka donc passage si kaka bupia masolo esili donc vraiment to marqué na une courte pause publicitaire donc boyebi kaka ke Kodia Simo ezali société oyo ya bana mboka donc bazali ba diaspora yango bapesa priorité na diaspora donc du 15 awa to bandaki awa du 15 au 3 janvier 2022 donc offre moko ezali ya Noël mpona bana mboka nyonso tout donc boyebi ke toyebi loko nini Kodia Simo asala lisusu po donc akomisa congolais propriétaire ya bandako na banorme moko international donc toyebi loko nini lisusu à part wana offre mosusu ezali mpona baaméricain donc États-Unis d'Amérique na Canada bobengi donc vraiment bobenga Kodia Simo toyebi Kodia Simo eloko nini tokosala oyo akozanga komi na ye propriétaire te na Kodia Simo a balokaye donc vraiment merci à trop Kodia Simo na nyonso surtout ozali kosala po na bana mboka et puis boyebi ke salon de coiffure awa na kati ya Paris ezaka moko salon de coiffure El Binto salon de coiffure El Binto kaka ba professionnel ndenge na bisa bino ko pesa mutu na hotel na apprenti moko boazo ko la suki na mutu na parce que na ba salon mosusu donc manque ya bato bazwa ka mutu azoyo ko la yeka bandi ko kata suki na mitu ya bato donc to recommander bino club a recommandé bino na salon de coiffure na Saint-Denis El Binto et puis bobo sonate décodeur oyo ya bana mboka ezalaka na Londres mais au commandango et si quand surtout ezali yango différence nango ezali na ba décodeur mosusu yango eza déjà mokie okoki voyager na poche et puis yango okomema yango partout dans le monde et si quand surtout ozali au internet ezali au brancher yango au tali ba image au tali ba biloko nyonso tout donc esengo ya congolais ka muta comprendre parce que mon arba décodeur mususu
Donc ils ont 250 chaînes au monde donc 20 moutons madame. Mais na Sepela TV ba chaîne mieux surtout ezali ya kitoko. Donc restez connectés sur Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, je suis Henri Matona, je suis directeur général associé de la société Codiasimo. Codiasimo, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans les unités résidentielles en République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège d'être invité au festival Le Défi Congolais qui aura lieu les 18 et les 19 février en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc j'aurai donc le privilège, une fois de plus, de pouvoir intervenir sur la problématique liée à l'immobilier. Quel est l'apport de l'immobilier dans la croissance économique en République démocratique du Congo? Je parlerai des enjeux, les perspectives pour les prochaines décennies. Donc je vous dis donc à très bientôt au cours de ce festival et merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci Naba partenaire Nabuso Nyosotu Boiti Kolanda donc vraiment Codiasimo ezali société oya Banamboka. Donc bobu kanate congolais bobu kanate nazo sepela bato bazuli ko benga nga mingi po bazwa contact Noël bo profiter ba longole libino ba frais oyo ya ba réservation ya 400 € ba longole libino yango jusqu'au 15 donc bo benga bo profiter na yango et puis bana Canada bobo sanate donc offre wana ezali po na bino mususu wana ezali pekaka donc et puis salon de coiffure salon na biso de coiffure auto-recommandera bino El Bito salon de coiffure na Saint-Denis yango kaka makambo et puis bobo sanate Sepela TV donc sikoyo tozongi lisusu po to yebisa Jean-Claude Vomba ozali homme politique azwaka décision na émotion te eloko soki ye au pemi calme au étudier au kogosala pe par courrier au tindi mais okoki ko bima na caméra te oye ozoloba makambo na kanda ozotinda batu basala soulèvement populaire na ba Congo parce que ne Congo bakangi non donc sikoyo ne Congo akotela fakwa ya ne Congo donc Mushwaili akotela fakwa Mushwaili donc Mungala akotela fakwa Mungala donc
tribu na tribu et comme défendre ba fa quoi na fachi béton donc qui fa quoi ba ko kangayo ndenge sengeli ba ko kangaka yo IGF ezo sala makambo zala ki yo mokote mutu oyo aboya ki ndenge bakangela ki masolo wana wene zali masolo akala na lera kanambe donc batu bazala ki vraiment touché na masolo wana esepelaki te mutu basepelaki te ozalaki ayo moko te mais yo okei susu ti vraiment na suka yango na senga na yo Jean-Claude Vwemba senga peuple congolais pardon na makambo molobaki ya soulèvement populaire na makambo osainetike okomi kosala tribalisme moko donc déguisé kutu to vis-à-vis ozo kosenga ba ne Congo donc azotala ka intérêt ya ne Congo donc même oza fa quoi donc yo occupé te parce que ça ne Congo ozo défendre et ça les makate donc vraiment Jean-Claude Vwemba toyebi ke ozali donc okimba ozali donc mwana molokai ressaisi toi ça la vidéo mususu senga bandeko na pardon parce que oyo lobaki eloba makate osala ba comparaison net justice ya kanambe yo comparer yango na justice ya Félix Antoine Tshisekedi o mukili mobimba ezali kondima yango oyo mokili mobimba ezali kondima yango na makambo lobi soko na lera kanambe yo longo loba makambo et puis soko po lobaki yango ongoza siko na libanda mais anermbele lié au déjà c'est liaki yo et puis tozali lisusu donc ko loba lisusu parce que bomonaki to defendaki makambo oyo ya armée ougandaise koti na est kuna boy na bobo na boto defendaki yango omoni donc batu bakokaki te mais ba créer susu lisolo mususu kaka donc lisolo mususu ekomi armée te ekomi siko ba policier donc police rwandaise donc batiki ba ougandais ba koti siko na Rwanda police rwandaise ekoti na est o baye ko secondé police na biso donc bolingi balobela rabino na monoko nini po bondima donc na yebsaki bino ke bato bakoma ko vanda bakoma ka ko créer donc avant azo boule lobi na ko créer ni batali armée ougandaise elali donc siko to ota nini biso to kana na Rwanda donc il faut to créer siko to tika armée to ko sa police ba koti police rwandaise mais ezali makambo lukuta police rwandaise ezali na mboka na biso te bino moko bolanda responsable ya police à Zali ko expliquer Banamboka. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Nous avons suivi tous sur 6 réseaux des gens qui parlent de la police rwandaise à Goma et qu'il serait même, que cette police serait même dans la concession de la mairie. Et moi je dis que c'est faux. C'est faux parce que comment une police peut entrer chez nous sans que nous le sachions? Elle est entrée par la grande barrière, par la petite barrière, ou elle est entrée où? La police rwandaise n'est pas à Goma, n'est pas ici chez nous. Ça, ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux. Mais nous, comme maire, en tout cas, nous n'avons pas cette information et nous ne connaissons pas. S'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police-là, qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma à tel endroit. Il n'y a pas la police rwandaise à Goma. Mais officiellement, la police rwandaise n'est pas dans nos murs. En tout cas, pas dans la ville de Goma. Je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période de festivités. Quand la population ne sort pas, donc c'est un manque à gagner et pour la famille, les enfants et pour la société inutilement. Et je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose. Normalement, ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mener des actions pour protéger notre population. Il ne suffit pas seulement de dire que non, la police rwandaise est à Goma, nous voulons faire une ville morte. Mais amenez-nous des preuves. Ils sont où? Puisque ces jeunes gens-là, certains jeunes croient les avoir vus. Et quand vous les avez vus, il y a toujours ceux qui ont des téléphones Android pour prendre des images et balancer. Mais ils devaient aussi balancer les images sur l'armée rwandaise qui est ici à Goma. Donc moi je pense que c'est faux. Et la jeunesse, je demande à cette jeunesse de se calmer, de nous aider à avoir des informations, au lieu de déranger vraiment la population avec des informations qui ne tiennent pas debout. Parce que quand vous portez des allégations, amenez des preuves. Binoumar Boitolanda, donc responsable de la police, il y a un lobby. Mais Congolais, babeti du solo, responsable de lobby, parce que ce sont des gens qui
donc responsable to tcheli bino preuve alobi mais mona ka congolais ya bandoki mais non bozo wanga des andeng wana te sikoyo police basali communiqué officiel babe des andeng wana te armée ougandaise ezalaki ndenge wana te mais bino bobe donc bino makamba mabe bolingi ezalaka ndenge wana donc bolandi yango ke botika ko créer ba makambo ya buzoba parce que makambo wana nyusu bo créer et ko simbaka te Félix Antoine Tshisekedi azali mwana nzambe acha mboka na biso na maboko ya nzambe tango nzambe ati maboko eloko moko e ko salamaka kutu te et puis botala nazola kisa bino susu na lakisa bino mingi ndeko na biso journaliste Pierrot donc yele muso ayaka kana ba contre-temps botala lisusu aza ko poser question kaka oyo kaka ya misi ba question na yeka wana donc ministre oyo ya hydrocarbures ayebisi abi eza preuve yo eza preuve yango lelo eza preuve ya démocratie on comprendre ngai preuve ya démocratie par rapport quoi bo yo ka réponse oyo ba pesier ye moko azangi na makambo koloba po bomona vraiment que Fachi Béton azali ko changer mboka na biso donc restez connectés sur Clébois original 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Vous avez parlé du président Fachi Béton, comme je l'appelle. Vous avez parlé... Non, il ne faut pas rigoler, c'est un vrai béton. Vous avez parlé de lui, il est arrivé, nous sommes là. Le béton, là, on attend sur les résultats. Hein. Oui, les résultats sont là. Déjà, vous êtes là, c'est ça. Mais vous êtes le premier résultat, monsieur Fédou. Les résultats, vous êtes le premier résultat. Vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes le premier résultat. Lesquels? Comment ça? Vous vous mettez à parler. À l'époque, vous auriez pu parler comme ça. Vous le faites parce que Fachi Béton est là. Vous êtes le premier résultat. Binomo Bolandi réaction à Pierrot après tant expliquer yo mo pesa preuve parce que ozo ba boy au komi koloba donc na liberté moko liberté d'expression oyo na l'air kanambe ezalaki te yo mo pesa ali preuve bomoni aninga na ilisus ayoki soni mbala moko mo comprendre penza que ezali ya solo o ba ebsaki donc batu muso ba komi koloba n'importe quoi ba komi koloba n'importe quoi mais na l'air kanambe donc makambo ezalaka te ya wana ebsaki bino liberté d'expression to zongo libertinage te to zongi lisusu donc Jean-Claude Mfumba to zali ko senga na o sala vidéo mususu senga pardon na peuple congolais parce que soulèvement on au senga qui ezali na tinate différence ezali entre justice ya kanambe na justice à Félix Antoine Tshisekedi to bi que ça qu'on pas émotion mais homme politique ne tu yo ko sala ka masolo na émotion te mutu soka za na présomption d'innocence la qui cité kaza innocent présomption d'innocence parce que nous avons ambitieux tout beaucoup le baté que aux hommes tout ba condamné non il faut aller na présomption d'innocence mais kaya atu matubwa na wana donc afa quoi ba côté la rafa quoi te gens que font ba côté la kafa quoi te parce que sur côté la fa quoi donc yo ngoko ma fa quoi ils ont préparé ba tout donc yo ngoko ma fa quoi donc vraiment la ngona le fallait tobeta penza c'était na makambo oyo eleki ezalaika ya arrestation ya atu matubwana te nande kona biso oyo vraiment personnel oyo akufi ba soda ba zwakiye donc ba tortura qui est mettant bazo samba kuna ba bi ba tortura qui était assez pendaki yemo kona kati ya cellule kuna donc lobby susu et ko continuer pour bomona ke vraiment justice na biso na l'état na biso ezali ko sala vraiment masolo oyo neti na ba pays moko donc civilisé donc ba ko kotika makambote donc bavir sur ça même à bavir ça mais moi na rappelé ba landelaka bateau basali bavir neti biso bavir salami bazolandela bateau basali bavir donc to komi na suka ya émission na biso le ndenge na bisa bino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Lelo donc boyebika question na komi na suka émission na pesaka mbote na base où ils allaient éparpillés partout dans le monde pendant 5 minutes sur les 5 minutes ils allaient grâce na bango mais lelo avant to banda nazali vraiment pour présenter ma condoléance nangai vraiment le plus attristé donc Willy Kunda et Dino Image va se joindre nanga pour na représenter ba condoléance na bango na petit sœur propre na biso yaza vraiment molandi monene ya 5 minutes vraiment tika émission te à landaka à partir par na ba direct na kombo ya putu de yalo la oyo awiti ko bungisa donc akufeli papa na ye oui que ce qui papa Koufi donc nous tous on est passé par là parce que tout Koufi s'appelle papa donc vraiment ezali pas si moko donc inexplicable il faut passer par là donc oh yazoyo kabiso kaka tozali wana po na ko chai maboko na ko pesa e courage parce que oh yazali ko kabiso to ko yoka ngote parce que c'est dans le sang donc pour tout de yalo la courage donc vraiment au pesa biso ba programme to ko pesa yango na 5 minutes pour batutu bayeba donc ils allaient vraiment pas cinéma wana motema mais donc
la vie elle est faite ainsi, donc Nzambe Moutape Saka, Yepe Moutou Azwa. Nazali Kobanda, comme vous pouvez vous en douter, dès que Tobanda émission Nabiso na côté à remerciement, Tokopé sa remerciement na Kati ya Londres, na honorable Jean Moutala, na Ebi Petzape Ozape affecté pour na lisolo ya Poutou de Yalola, donc honorable Jean Moutala, merci na nyosoto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, na nyosoto sala na Kati ya groupe Nabiso ya WhatsApp, donc honorable Jean Moutala, donc merci beaucoup. Tokei sikoyo na kati ya Espagne pour na repesa vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, toza koyoka ote mikolo Beloti Mavungu, vrai chéri. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi lisusu na kati ya Londres pour na repesa Commando Chaco, Commando Chaco. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes Commando Chaco. Merci à trop toko bosana jamais na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Londres tozali kopesa. Donc, Jano Matundu, merci Nagno surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali. Donc, Tikala toujours na Katia Londres pour nous repasser ça. José Kano qui kakamene, maître Ouera Mukuna, donc au Sakano Matina Mwambe, maître Ouera Mukuna, maître Raja Moule. Donc, Tozongi Awa na Katia France pour nous repasser ça. Donc, Alain Delo, donc, à petit Nangamoko, donc, Banda Diego Kao, donc, parce que n'a pas poto, mon n'a pas petit moussoumon n'a pas changé. Alain Delo, petit moko poli, donc ça résout problème le bayom to bandaki. Donc Alain Delo, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na déjà qui n'a d'autres plans là février na masolo no betaki. Donc Alain Delo, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc il est à cheval entre Bruxelles na Kisasa, tous allez couper ça donc Serge Palmi, on va aller à cheval entre Kisasa et Bruxelles et puis même à Paris, Ayaka. Donc Serge Palmi, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes à Blaise avec César Ngadi. Toké na 4 États-Unis pour nous rappeler ça. Blaise Aïke, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozungi awa na France pour nous rappeler ça. Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin. Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin. Mobali ya Mama Tchala, donc Chai Mukenge Chai, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tuzongi awa na Katia France, plus précisément na Montreuil pour nous repérer ça. Papi Ilolo, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke isiko na Katia Canada, plus précisément na Montréal pour nous repérer ça. Fina Mokonji, la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi du sous awa na Katia Paris, plus précisément na Saint-Denis. Pour nous repérer ça en beauté na Fali Lukisa, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours awa na Katia Paris, vous allez couper ça. Mathéus Lusomba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours awa na Katia Paris, vous allez couper ça en beauté na Dokotolo Nabiso. Jean-Paul Djamba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours awa na Katia France, plus précisément na Normandie, tozali kopé sambote na Tomambona, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na Katia Bundes pour na repesa mbote na Nelly Muzinga, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko Sukisa na Katia Suède pour na repesa mama na biso Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tongo bossa na Toko Sukisa na Katia France pour na repesa Jean-Marie Chibangu, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko Sukisa na écrivain na biso munene écrivain na biso Jean-Louis Chimbalanga, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante.
ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Abi bon likamako pona au salango yo ozamona mai nanga c'est vrai totanga na yo du vendre. Clément